Sango ya mawa lisusu epesi passe na motema nani akufi mama bolingo. Mama bolingo oyo tango tozalaki bana mikie aebersaka biso, aedikaka biso, aedikaka masse na théâtre de chez nous. Moko ya bato oyo babanda ba maboke. Lelo yo maboke e comme ça bato banvwandu. Maboke e comme ça epesa bato vie. Kasi bato babandaka maboke wana ba mama bolingo. Na ba série, na ba chef na bango chutenge sana. Epesi pasi kake ekwei lokola na matoi na ngai mama bolingo atiki biso. Epesi pasi papa Fisto, mama bolingo yango azalaka ndenge nini? Oh, yo mama bolingo te. Mama bolingo azali mama oyo abandaki kokata suki. Banda théâtre de chez nous e banda. Mama bolingo ya banda kokata kaka suki. Seri wana laissez tomber baba banzela wana na bonde liyo na fukami tika tika lokoso no ya ndindi mama bolingo atiki biso epesi pasi ya kosakana te tokoyoka awa na lombango toye kosolola mama bolingo akufi nini eske abela kala abeli briske akufi briske akufeli wapi yango tokosolola yango awa na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tobozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokole masolo et pa plutôt kutanaka pona kosolola makambo oyo zali koleka bongo na communauté na biso batu ya mangala epesi pasi ya kosakana te yaya toye na sango lokola kake na matoi ebeti biso epai wapi moko ya ba icône ya théâtre de chez nous atiki biso. Nani wana mama bolingo. Mama bolingo azali mama oyo amesana kokangaka suki kokata suki ya kata banana bo jeunesse na ye. Banana bo jeunesse na ye. Voilà, mama bolingo oyo ba ebiete mama bolingo ye. Mama bolingo mama bolingo ye ba série ya groupe Salongo. Ba photo ezali legend tokolakisa ba photo ya mama bolingo et pe si passe ba mama oyo ba sala pena théâtre de chez nous comme c'est do o mama bolingo ye wana na coiffure na ye tango asala ki jeune na ndenga koyi mokolo do ye abana ko kata kaka suki mama bolingo ye wana ba pionnier pena ya groupe Salongo. Alors mama bolingo akufi nini et pe si biso pasi Motoboko azalaki au courant que mama bolingo akufi. Pardon, azali malade. Ba iki balobi mama bolingo azalaki déjà malade, abela kala azalaki bongo na Maroc, bakena na Maroc akufi, bo azali kobela nini batu oya groupe Salongo bali ko sila. Ba papa na biso ko edi bakenda, ba ibale mondial bakenda, ba monzele bakenda ba sa ebele oya groupe Salongo ba banda batika philosophie ngai na epesi ngai butu ko swa na lingra ko information na source tika tobenga bakambi ya groupe Salongo ba expliquer biso ba confirmer biso liwa oyo ya mama na biso ezali ndenge nini. Voilà. Nakomanda liboso na président JP Massamba. Président JP Massamba, bonsoir président JP Massamba, boni. Oui, bonsoir mon amboka, bonsoir mon amboka, biso pelende. Sango ya mawa ebeti lokola kake na matoi na biso moko ya ba icône ya théâtre de chez nous. Mama bolingo atiki biso. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux information d'abord? Oui, maman odotika biso, c'est heureux. Ça fait 30 minutes passées, à partir de Maroc, maman a vu que à Autotika Biso. Et là, mon toyo est parti pour se la soit il a rapace pour le icône en Boka. Parmi les 3 géants femmes de la banque, moi, 4 plutôt, moi, ça fait trop mal. Est-ce que maman Boli, elle était malade? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment à Kenya Maroc? Nini, batu ba ebité malade na ba bombi yango para batu. Qu'est-ce qui s'est passé na maman Boli? Oui, maman Boli elle est malade, ça fait des années. Après la qui va rapatrier qui est en fait la observation appropriée au Maroc. Ça s'est coupé après la 2 ans au Kenya.
abelaki omoni bato mosusu azobela balingaka te bato mosusu bayeba beta de santé na mais la dame était malade après bandi mpe kokufela na Maroc yai semaine un mois yango oyo asalaki mo appel pour te soutenir hélas la sœur est mais est-ce que à quel Maroc on va faire na Imoko on va faire à l'état elle souffrait de quoi comment ça s'est passé bon on a reçu la maladie de la consultation hein et monsieur yaki pour la répartir voir pour possibilité à part na Maroc on va pas pour la seule pour la ça pour tel yebi kana ngombe ça so maladie ya moto komio kamate muba pembe machin donc elle était malade et mon maman linga te kazobela ekapila oh maman linga pe azali maladie maman linga ina ne yango sera lo barate ya kuma papa mais bino comment est-ce que makambo yango ya ba icône na biso boye ko panza yango boye ko bomba maladie ya batu pona bino moko bon c'est la famille ceux qui ont le maladie on va qu'à partir on va qu'à prendre la jambe de la famille il y en a le baquet la sœur a l'union on a juste un sœur abela bon maman nagi Maroc elle ouais je pour mais elle malade alinga belaki si tu vas bela ça fait na ka pembele olin tandu pembele puis après qui tu moi à l'hôpital c'est malade oh mais comment est-ce que ba icône à être de chez nous baza maladie bozo lo bayango te ba vandi radio le collé couverture la voix de 100 voix na radio le collé bozo ko lo bayango te nous sommes surpris ba benga de partout isinga mama boli a kufi radio le collé fandi boyenere ni na bino ngana so information na source na vérifier et bon on a ya kozongela bino et puis si passe est-ce qu'on vit ta kosola na ba ndeko ya groupe Salongo déjà mais le coordonnateur principal c'est Matata papa mon ami j'ai appelé Matata si avec un la ville de Conférence puis na FC de Conférence donc il est là on peut voir dans Matata papa oh Matata le coordonnateur principal ya Salongo jusqu'à nos jours il est dans la télé à matin on se regarde Matata pour vous avoir renseignement concernant voilà, merci beaucoup les producteurs Jupe Massamba. Tokosongela yo un peu tout cela l'équipe Tokosongela yo. Tobenga le coordinateur Kabamba ça c'est bon Tokosongela ce soir. Merci beaucoup. Au continue à ce numéro massage na privé. C'est notre Kabamba. OK, ça va. Merci. Voilà, au moment de confirmation que a Koufi vraiment Mama Boli et Pessibiso Passi. Voilà, donc on soit moko ya bactère pe ya groupe Salongo, mais yé asalaka en Afrique anglaise, asalaka na bobe que tellement groupe Salongo est commis international. Basana ba acteur par-ci par-là, donc on soit Yannick Malé ou asali moko ya ba comédien ya groupe Salongo théâtre de chez nous, ba pionnier tena ya théâtre de chez nous. Yannick Malé mbote na yo. Mbote papa Sadek. Tozo ko na ba echo tozo ko na ba echo samwe ko ile ko la kake na batoi mama Boli ya tikibiso eza ya solo ah oui hein mama Boli ya tikibiso mama Boli nzamba décider to sambela ki nzambe ke za la bongo te mais okano na salami to se soumettre ka na volonté nzambe ndenga décider ke azoi. Mais comment ça s'est passé? Maman Boli était malade, elle souffrait depuis longtemps. Comment ça s'est passé à Koufi et donc maman qui est à Maroc, parlez-moi un peu de Maman Boli. Bon, nzoto, au moins nzoto, ezalaka loko la voiture, tango ezwa problème, oye bate. Mais basala pe réparation pour na bo réparer yango e bonga. Loko ba médecin pende bazalaka ba traitaka nzoto soki mutu nzoto ningani. Bameki ko traiter mama belaki na Kinshasa bameki ko traiter ye akomaki bien akomaki ne bien après ayi ko sala rechute tant que sali rechute wana après quelque temps batindaki na Maroc akenda ba soin moko ezaki approprié na Maroc kuna sali presque une année parce qu'akendaki depuis année passée je crois na mois d'avril mama boneza na Maroc bonaka la wana azana Maroc bonaka oui azana. Oui, depuis 2024, Azana Maroc. Donc, au Koufi Lelo, à Koufi le Kuna na Maroc. Oh là là, à Koufi dans l'hôpital, à Koufi dans Ndaku, à Koufi, comment ça s'est passé? Bon, Kuna Kendaki pour na soin, donc, Kokene pour na soin, il y a un kolobake. Azaï Kolane la soin, normalement, n'enge sengeli. Alors, Nzambe ne mutasali mokano na ndenge a décidé, bon. Il y a un maître à temps et circonstances. Na théâtre oyo, na théâtre oyo, ça la mikolo oyo. Ba théâtre ça mikolo. Est-ce que tu vois que maman Boli ça la kati?
Pardon? Na ba théâtre au Bosali Mikolo Oyo. Est-ce que Maman Boli a joué qui? Oui, Azali pièce moko kutezo le kawa. To bandaki yango jeudi. Azana kati ya jouwa ki wana avant que ne Maroc wana. Oh là là. Est-ce que tu as joué qui a outi malade, a outi na hôpital, mais quand même na santé ningi zalaki wana joué qui quand même. Mais voilà la Kinshasa na Maroc pendant une année a joué non? Non, pendant une année na Maroc a tika ko joué parce qu'il kendaki ba soin kuna kendaki kolandela ba soin donc azalaki kolandela ba soin na ye donc musala esengela ki pa sala musala talaka mutunzo tezana malamu te bo jouer c'est bikaki. Et Sangwango et quoi il n'a pas tourné na bino ndenge ni na groupe Salongo bozu yango ndenge est vous dire que ça na réunion déjà ambalaka awa ba comédien groupe Salongo ba recevoir message wa ndenge ni. Bon, au moni ba comédien toza éparpillé mutu na mutu azana mboka batu musu bazana Europe biso toza na Afrique du Sud au moni ndenge ka rezalaka toza na groupe WhatsApp non? Groupe WhatsApp ye kuna zakuna azana mutu azai kolandela ye et puis mwana na ye azaka déjà kuna. Mwana Maman Boli azana Maroc azana Londres. Azalaka kuna na Maroc abala kuna na Maroc mwana ya boti. Okay. Alors nde sango yeli biso nde babengi batu musu pe babeka ndenge ezalaka ya bengi onde ali. Batiango pe na groupe biso nyonso tomoni wana. Quand ozo benga wana tozali kutu na appel à conférence ya groupe. Nde yango moni ke na zoki appel wana. Mais maman Bomengo dozo été est-ce que ça en ligne? Tozana bango wana appel conférence nga utuna kati siko pona na zwa bino parce que tozana bango nyonso na mama belé biso nyonso tozana appel à conférence. Est-ce que tu peux que Maman Bomengo c'est possible? Na mama belé? Na mama belé? Bango okoko tela biso bango. Mais tozana bango na appel à conférence lo banga na zonga na conférence na koti sande yo na kati kuna. Bon voilà, zonga koti biso bimi. Ngana bimi pona yamba so nga bendo kotsa bangwa e kata bango kuna ngana zonga na conférence comme ça na kotisa yo. OK. Omeka un peu. Signalé bango que tozana na en direct na radio locale so ba passa ba témoin pour Maman Boli comme ça koti biso. Ça va. Merci toujours pour ça. Voilà. Wana est-ce que Massa s'y passe à la conférence wana? Voilà, c'est un peu ça donc et puis s'y passe voilà la confirmation. Maman Boli est partie à Koufina Maroc, ça fait une année. Ça fait une année depuis que Maman Boli a Bella a créé le Maroc, Bissoukoutou Yeba quitté. Et puis si Bissou passe à Kosakanate. Tous aussi oui, président Sélé. Donc le président Sélé n'a évité ce qu'on a la conférence ou ce qu'on a biso on a évité à expliquer biso voilà toujours président Massassi. Président Massassi, bonsoir. Bonsoir. Président Massassi ozana radio locale sangoya mawa et komeli biso et beti kake lokola mato pour la disparition ya Maman Boli. To ligi ko so information la spéculation te la source parce que yo notre coordinateur jusqu'à la preuve du contraire il y a groupe Salongo. Est-ce que sango otoki ya Maman Boli ezali ya solo? Allô président tozo ka yote? Tozo yo ka yote bukete président. Tozo yo ka yote est-ce que vous allez? Nadobi na yuki sango yangu bi na pe na yuki sango yangu ya pas longtemps na uti ko benga mama en tout cas désolé là on ne vous reçoit pas président hein? Attendez on va recommencer l'appel on vous reçoit pas président on va recommencer l'appel voilà. On va essayer de relancer président Massassi. Si on va cette fois-ci les prendre, s'il va nous répondre parce qu'on le reçoit difficilement, on ne sait pas. Voilà, on va essayer. Oui, président, bonsoir encore. Voilà, on vous écoute maintenant. Bonsoir. Oui, aujourd'hui, papa. Président, Ozana radio locale télévision depuis Afrique du Sud. Sangoya Maman Boli. Radio locale. Oui. Non.
Sango Mama Boli et les Kinengenini, comment est-ce que vous avez appris ça et puis ça fait combien de temps Mama Boli a Zalaki malade et puis bon ça n'engeni le groupe Salongo. Torbate tozu sango lelo ngata on a vu sango na mei kobenga président Lombeto sololi ne tozu confirmation après ya mwana na ye na bengi na dino na bengi pe bande kona so poto déjà ba confirmer que ya mama akufi na Maroc. Alors, le programme, c'est d'abord la famille. Donc, il n'y a pas autant solo lana de connaître ya mobali, ya mama bolingo ya mobali. Donc, nous, on doit attendre quand la famille va faire le programme na bango. C'est là où interviendra les groupes Salongo. Voilà. Rapidement, Président, on ne peut pas vous prendre beaucoup de temps. Car ça, quand même, on a un bon souvenir. Le qui ça, la maman boli. On peut rappeler plus ou moins quelques-uns. On sait qu'il mais on a qu'il n'est pas que maman boli a couffé. Moi, un bon souvenir au passant maman boli. Moi, deux autres, on peut rappeler plus ou moins. C'est toujours un regret, papa. Tant que déjà, mon top aux Alagana, il y a Koufi, c'est un regret. Et ça, il s'est noté. Et c'est passé par la ronde à Mouto, il y a un Mouto à Koulouna, pour le Banarate, pour le Banarate. Soit Koufi, il est lengi. Mais aux Alagana, c'est un regret, voir que Bâtonnion sur la Salongo, Bazan soit bouillé, donc il a passé. À tout le moment, Malinga pas malade. Donc, ils ont ça la vision moins facile. On a des groupes maintenant, les sont OK. Bon, voilà, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, Président. Un message particulier à tous les fans des groupes Salongo pour la disparition de Maman Boli. Nous avons la main de Dieu, et na moko, nous avons courage, après ça courage, na moko aussi, comme on a fait. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc, pour condamner les embêtés. Ce qui n'est pas confus, mais tout le monde que Dieu soit loué. Yé moko mokano na ye ekobisami. Alors batonyoso oyo bakoyoka sango courage kaka tout dans la main pour que tous autant il y a pour les conditions ensemble et tout nzambe à fortifier du pota parce que c'est un choc. Les lots les animaux malamu tokolela ensemble mais l'habitant to kabwana motona motoke na ye famille batikali c'est là où passe yaka makasi. Nzambe a prêté main forte na libota na ye. Merci. Merci beaucoup président Sélé et Massassi. Au nom de toute l'équipe de la radio Lokole Télévision, nous vous présentons nos très sincères condoléances. Merci papa, merci. Voilà, c'était Kabamba Massassi Sélé, coordonnateur du groupe Salongo jusque-là au Bisoto Yebi. Voilà, on va encore prendre qui dans le groupe Salongo. On va essayer de rentrer en contact avec Maman Bomengo. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne là. Maman Bomengo, on essaie de joindre Maman Bomengo. Après ça, quand même un souvenir. Il y a Maman Boli. Maman Boli, je rappelle que Abela déjà. Et Swana Kinzoto, moi bien, mais tant ça qui rechute, c'était prévu qui na Maroc. Et pas puis moi à Barakuna, à sali une année na Maroc. Et hélas, que le destin a décidé autrement. Maman Boli à Tikibiso. On essaye de joindre Maman Boli, mais tout soit été. To benga bongo nani. To benga Baza Ebele. Awa, Baza appelle la conférence. Baza Ebele, Patricia, Maman Bomengo Zali. En tout cas, Ebele, essai, mais voilà, jouer dans le groupe Salongo, mais c'est pas de souci. À Zawana, mais je ne sais pas. Tous est là, quand ça appelle conférence, témoignage, il y a Maman Boli. Voilà. Et puis si passe. Et puis si passe à Kosakarate. Groupe Salongo, Bersa Biso. Moi je me rappelle, na eloko moko oyo Maman Bomengo a yebisakangai na lingi akot a pour abandele yango. Lelo yo, est-ce que soka artiste moko ya groupe Salongo a kufi ba ko sendaka ko tsopo okunda ite? Ba créer ki idéologie na auto sengi na ba jeune ya mikolo ba créer. Groupe Salongo bango nyonso tout na groupe Salongo, na groupe Nzoi. Ba komaka ba agent ya RTNC.
babandaka kosala ba RTNC. Je crois Maman Boli a sa régisseur, hein. Na ebité akiba kota santé Maman Boli. On ne sait pas, voilà, ceux qui ndeko ya mikolo landi il y a un groupe Salongo, on va prendre quelqu'un encore ici, attendez. Voilà, bandeko balandi tozo kozwa ba comédien ba icône ya mboka na biso et puis si pasi. Là ça ramène au radio le collège nous prenons les informations à la minute. Donc Maman Boli a koufi donc na juste na 2 minutes malamoka information ye na radio local télévision toko so po na bino papa Elobé alobe papa alobe kimbanse ke doyen ba icône ya mboka icône ya théâtre de chez nous na ebité ya kozwa sango ndenge nini icône ya mboka mbote na yo papa alobe mbote fiston est-ce que sango o ya mawa ekomeli biso moko ya bino ya ba icône ya théâtre de chez nous Maman Boli a tiki biso oyebi yango teme yo ko prendre sikoyo eza pasimi ngo prendre sikoyo oui sango ya Maman Boli pendant les pédaté donc et puis si pas si ya kosakalate est-ce que oza quand même na ba souvenir oyo Maman Bolingo asala oyo biloko a rappela yo est-ce que vous avez temps à Kosolanaye, tant bourgeois théâtre, tout bourgeois n'amnaïete, comment parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous savez de Maman Bolingo? Non, c'est comme ma famille, hein, c'est comme ma famille, donc bon, avec le groupe Salongo, puis le groupe Nzoï, tout ça, on s'est fréquenté presque chaque jour, tout ça, donc comme une famille, ça lui passe mingue. Mais bino ba icône ba ali kotika biso ba icône ba ko kende bino nde bo pesa biso gu tango na bino théâtre ezalaka tozo kolanda éducation tozo komona ba insanité te ezalaka groupe Nzoï baza en commun accord na groupe Salongo Esengo Bolingo mais parallélisme baleki oya bino et comment ko swana et comment mabe et comment ba kisi et comment boy moi parallélisme wana o bino bo pesa biso gu bo handicap na bo pesa comme se doit yango et continuera te est-ce que bo sala musala o malamu to bo bebisa musala passer ba leki na bino ba bebisi ba li ko détour mers o ba bon sa mers ne revenu wa ko sala moi parallélisme wana. Bon, bino comment le monde a Android, tu vois benga. Bon, il y aura tout ça donc nous sur ça là moment on va kitoko. Et pourtant et comment qu'on passe retard là ba bino on sous na les réseaux sociaux bah trop. Donc on attend on va passer donc pas de commentaire mingalité. Donc on sur lingo zwanga na mikolo ekoya poto so masolo wana quoi siko toza na passe pour ma mari c'est la famille donc passe un message particulier à toute la famille et il y a groupe Salongo na ba icône yo samboka ozali okoloba nini un message ya kaka donc toza bomoko surtout elonga na pesa ba ngomi ngezaka ni na bolingo tokota na section ya bolingo mtotika na moto mikolo biso mutoko l'accent n'est pas baleki donc bolingo là et puis na groupe Salongo groupe Nzoï pas à la fort quoi ça arrive à Mokano Nzambe donc toujours au sambo. Merci beaucoup Icône Mboka hein? Merci fiston, merci beaucoup. Voilà, c'était Kimbanse papa Alobe Icône Mboka depuis Londres. Toke de Sika en France, pas wapi tokozwa Icône Mususu ya Mboka. Avant ça, to bekana nous et pas ya président président Masumu. Président Masumu sokiye azui liwa oyo ndenge nini azui sango oyo ndenge nini président Masumu voilà a expliqué biso azui sango oyo ndenge nini. Est-ce que le président Masumu voilà le président Masumu est en ligne voilà le président Masumu est en ligne, on va essayer de prendre à chaud au président Masumu. Je sais que batu ebele kutunan ba ebité décès ya maman Nabiso Boli voilà tout de président Masumu. Président Masumu, bonsoir. Président Sangwe Beti lokola kake na matoi liwa ya Maman Boli doit kondimate. Est-ce que c'est vrai que Maman Boli a tiki biso ozali na radio lokola télévision président?
nauti kozwa mpe kaka information ngo sikoyo. Et puis si pas si est-ce que bato baye kondimate c'est vrai ou c'est pas vrai maman Boli azala qui maladie a kufi na Kinshasa a kufi na Maroc comment ça s'est passé yo étant président MPTC bo sali siko ndenge nini bo zisango ndenge nini belaki azaki na Maroc sika sino belaki déjà yango na kendeki pour baswa na Maroc. Ben voilà, si quoi, Maman Boli a tiki biso, vous allez président NPTC, quand même, vous ça va bon moment, na Maman Boli, biso à l'époque, vous avez dit, na mikete kota la bino, bonne ko indiqué biso comme c'est doit, voilà ça biso makambo belé théâtre de chez nous et pas une biso. Comment est-ce que moi na avec auto ça va boti, comment est-ce que devoir et aboti envers ses enfants. Moi, bon souvenir nini oza qui na moi et pas Maman Boli, président. Oh non, mais tu travailles dans mingi. Donc, les mawa mingi. Mais que vous voyez à salir contribution dans le domaine de biso. Donc, vive l'artiste, c'est regrettable, mais volonté ensemble se confondre vraiment. Maintenant, tu es préparé car peut-être écouter la dernière na matanga na ye mais ça m'a wami pour que vendre mine ensemble comme famille donc voilà. Et président santé à maman Alinga maman Alinga zali maladie papa oyo comment il s'appelle encore papa Nsengo oyo ça maladie wala ba santé bango za ndenge nini. Santé à maman Alinga ezali ndenge sa maman Alinga santé za ndenge nini papa Sonzo santé za ndenge nini. Non mais Sonzo zali malgré ba kamwa ba passe na makolo mais ça va santé za normal. Maman Linga, ça là comme problème de santé, elle va reprendre petit à petit malem. Merci beaucoup président. Hein? Merci Mingi, en tout cas merci Mingi. Voilà, c'était Radio Le Collège de Afrique du Sud. Voilà, ça c'était le président Massoumou de Brendé, le président MPTC. Vous savez Koyoka, comment c'était vous avez comme repesi pas si à Kosakalate. Natuni président, Natuni papa Sonzo, papa Sonzo parce que papa Sonzo ali Mout Oyo, à part le mondial, les gens avaient perdu espoir. Mais papa Sozo, Tilelo, moi je me rappelle, il a profité d'une maison, par ça les pères à maman Olive. Donc c'est là, Dieu continue à le prêter vite au monde à Koutou. Groupe Salon va visiter papa Sonzo, maman Bolipe Azala Kiwana. Donc voilà. Et Pesibiso passe à Kosakarate. On essaye de joindre encore maman Bomengo. Mais maman Bomengo, je crois, à la conférence Kuna. Mais on ne sait pas comment l'atteindre. Or, la régime fait signe déjà. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si on pourra encore prendre à chaud maman Bomengo. Or, c'était très important pour Nabiso. Yakozwa, maman Bomengo. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? La télévision, c'est le temps, tu as quand même informé à chaud décès, il y a maman, un abisso, Bolingo. Voilà, je crois, maman Bolingo, on n'a pas pu les joindre. On va finir avec vous, Yannick Malé. Si on a les réunions, quels sont les compromis au besoin de la réunion sur depuis mon tel, il y a maman abisso Bolingo, Boli, pardon, Bomengo. Bolingo, oui, voilà. Bon, maintenant, le quoi, tout ça, on a servi émotion à maman, Isaka Kolela, na Kolela, Kaka, maman Baza Kolela. Yo, Ebika, Kenegi Bazalaki, donc amitié, na Bango, et comment il déjà famille, Kolela. Tokati, pour que Babenga, moi, na maman Boli, Oazan à Londres, il y a Liboso, moi, na Liboso, mamie, maman Zobenga, et Siko Basola, nae, et Bongo, Tokozong, ça te relancer sous réunion, je crois, à partir de 21h.
Voilà, tenez à nous informer dans la radio locale pour toper ça, des informations à la minute. Bon, voilà, niveau MPT, c'est tout sur le président Massou. Est-ce que vous avez déjà président avec Sangoyango? Donc, vous communiquez dans un bref délai. Est-ce que vous avez le président déjà? Le président n'a pas soli na été parce que na réunion tozala ki président kotaki na noté. Na to soli na été. Mais bango le quoi pe bazana Kinshasa kuna makamnyo sondenge ni bango ba kosalela tozo yoka na na famille. Bana ndenge ni ba koloba comme ça toya to kopesa bino. Wala ndenge président Massasi Alobi, Massasi Esibiso, son nom Massasi abino d'abord c'est la famille. Tant on famille on peut sa programme et bokozongi la biso. Voilà, on va vous laisser Yannick Malé, dites-nous un peu. Vous avez quand même temps à solo na Mama Boli, il y a que jouer na scène. Quels sont les bons souvenirs au Gardaki et pas Mama Boli? Les bons souvenirs ezali ceux qui les nazo comme scénario na vie nanga premier scénario ezali to comment ngona Mama Bolingo. Mama Bolingo mutu c'est elle qui m'a appris comment est-ce que babandaka na squelette, comment est-ce que bakendaka boyozo ko sala découpage eza Mama Boli. Naza kuna ba note mususu kuto to sane scénario mo to comment kala. Ça fait des années na bomba ngoti lelo nazana. Donc c'était une mère vraiment pour moi par Musala azalaki mama penza. Azalaki mama, azalaki mama. Est-ce que denga na Maroc azalaki très logique hein. Olobi? Azalaki mutu moko très logique vraiment. Ah ok. Est-ce que ndenga azalaki na Maroc wala bone ko solola ye? Na Maroc tozali ko solola tout le temps. Jour anniversaire ne kutu na tumoli na seki na bi c'est pour la première fois on fêtait anniversaire en dehors ya RDC. To seki na souhaité ba joyeux anniversaire ezalaki le 18 novembre wana ya ne uti koleka. Azalaki na ye très bien. Mais dernièrement, awa 42 ans to soli na ye, voix na ye ndinga zai ko lobela nazao ko kapenza ko yoka ete na bima mari ozonga Congo. Otika na Maroc kuna tele na misaki na bi ozonga Congo. OK, merci Mali, merci. Leto kataki wana ça fait 2 semaines depuis to sola kina. Est-ce que oui olobi yango déjà abade ko manifester ba signe ya faiblesse na voix na ye konso. Ye mo ka bane ko bani na amona keno à cause de son bisoté, elle perdait espoir, to ade ko ba so mena pour ngato ndeni. Mutu nyonso soki aza na maladie soki ezalaka nzoto ezonga makasi tu peux reprendre makambo ya kosala. Donc biso ata biso nyonso tozali na idée même pas que mama kotika biso le parce que maladie ndenge yaka na nzoto ye na rapidité mais kokende nango ezaka graduellement ekendaka malem. Donc tozali même pas na penser que Mama Boli akotika biso toyeba ikakei ba soin soki esili akozonga na Kisasa et puis azongela misala na ye. Nzambe karande mutasali mokano na indengi ya lingeli to bika merci. Voilà, Yannick Malé un message particulier à tous les amoureux du théâtre de chez nous parce que théâtre oyo ekolisi biso, théâtre oyo théâtre de chez nous et la kisa biso ndenge nini batosaka bakolo mokolo ndenge nini okosala pona na mwana muke par rapport à théâtre lelo to boni et comme un peu sanité. Bozo kokali soute groupe salongo kozongi sabiso ndenge wana ko éduquer biso qu'est-ce qui se passe au juste vraiment na ba amoureux nyonso ya théâtre de chez nous tozo mona bato bazo komela biso bazo réclamer ka oyo réclamer yo za lokola voix na bango pe olobeli bango eloko tozo loba mboka na biso bakonzi bazo yoka kolela ya ba peuple ba acteur o basali musala na bango ba éduquer bato ba pakoli couleur ba memi culture na biso ba bimisi yango libanda mais lelo so total ningi baza ko kufela en tout cas ezo pesa biso ba regret makasi bien que Mama Bolingo bazwaki en charge soki na bosanité na fondation ya Mama Denise Nyakero nde mutu etindaki na Maroc kuna akendaki eza musala na oyo ya sali yango nde sali bon soki pas azalaki bolingo te nde peut-être pe alingai kozwa ba grâce wana te alors tozali groupe salongo ezali balanda toujours na YouTube totiaka ba pièce wana tosalaka Kinshasa, Afrique du Sud, Europe et les gars chaque jeudi à partir à 20h tozana ba pièce tout à l'heure awa soki batali ba komona pièce pour to jouer na Mama Bolingo ya suka ezoleka et uti oleka na 19h to lansaki yango avant que to yoka sango ke ya kufi déjà to lansaki pièce na ninga kufi boy donc et puis biso passe titre ya pièce a nini Lipati la tiktokeuse. Lipati la tiktokeuse. Donc ce qui vous t'a dit amona Mama Boli na pièce na yasuka yango n'est-ce pas Lipati pièce na yasuka oui pièce yasuka sali yango wana pièce yasuka yango wana sali
comment essayer lipati réagir Karim Pala réagir na liwa mama Boli bazole la kaka bazobani. Donc Moutounion surtout ngaka pour naza mwana mobali mais tout le monde a sous l'émotion. Ba maman nyon surtout bazole le moins tant to na conférence wana moyen kutu akokoti sezate pour na mona kilo ni ba koloba teti siko bazole la mama bele kuna tozo ko contrôler te mama bomengo ndenge moko. Donc lipati kutu kolobate. Donc Moutounion toza na sia émotion. Merci beaucoup Yannick Malé hein. Merci papa Sadek. Voilà. Programme Merci beaucoup. Ça c'était Yannick Malé, Moutou Yakomaraba pièce et un groupe Salongo. Voilà, c'était un honneur pour la biso. Tout ça parlé Batali Bosso, il y a vraiment pionnier, il y a groupe Salongo. Est-ce qu'il faudra encore qu'on appelle quelqu'un? Toi, regarde on a. Yannick Mossi. Yannick Mossi, est-ce que a joué qui na maman Boli. On va essayer de joindre un niveau. Je ne sais pas si c'est en ligne. On va terminer par ici. Il y a encore autant de personnes qu'on a encore appelé. Nanto Bengi président Elombete, Baza un peu moins ébélé. To Bengi Bangona noté mais le Kambouté. Toujours dans le Nimos. Et puis on va essayer. Voilà, Yann Dimos, bonsoir. Allô? Allô, Yann Dimos, bonio. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Yann Dimos, est-ce que Oyoki Sangoya Mama Boli? Oui. Oyoki Sangoya Mama Boli? Pardon? Oyoki Sangoya Mama Boli Mwakufi? Nani? Mama Bolingo. Allô? Allô Yann Mosi, oyoki sanga mama bolingo akufi. Bon na sawa na oxygène na yebite na megana ko benga na tuna. Mama bolingo akufi. Mama bolingo akufi na Maroc. Ebisio. Ozoke informer que mama bolingo akufi na Maroc. Na yebi eloko mote na benga nanu. Kota association na yeba. Non, ya tozoke informer yo. Toujours informé que Akoufi. Pardon? Toujours informé que Mama Bolingo Akoufi. Bonjour informé nga? Oui, Mama Bolingo Akoufi. Akouferi wapi? Na Maroc. Na Maroc? Oui, akadeye baswe kuna. Akoufi kuna sika na mito solo na Akoufi kaka sikoyo. Akoufi kaka sikoyo. Est-ce que merci comme ça na tinda message na tonton. Est-ce que information sur Eza sur Akoufi déjà Akoufi kaka lejo. Est-ce que on a bon souvenir ya Mama Bolingo? Te bonga omoninga babomanga pe mbala ebele mais zalaki nango ya prêté. Non, Mama Boli Akoufi. Ko publier loko njoka Akoufi na yete. Mama Boli Akoufi. On a penza na prep penza ke Akoufi. Mama Boli Akoufi ça fait déjà 30 minutes. Akoufi déjà donc 30 oui, minutes déjà. Oui, il kuna mais bon, na mekana soki ozana image otindelinga po ngana linga ko publier koloba biloko aboyete tellement que ba bomanga petro na boy ko boma mama bolingo azana no vivant. Yo oyebi ke oza radio lokole to ba la vérité eza radio lokole c'est que Mama Boli Akoufi. Mama Boli Akoufi. Oyo aza na Afrique du Sud. Omoni moto oyo aza na Afrique du Sud. Voilà, comprenez que il y a des mots ça va se prononcer arrive à même mais on lui informe que Mama Boli n'est plus Mama Boli nous a quitté. Voilà, c'était l'information à chaud. Tu es dans le mbango qu'on informe que Mama Boli a Koufi. Nous allons revenir sur ça demain déjà dans nos prochaines éditions pour accompagner beaucoup plus de détails. Mais beaucoup déjà ma comédien Belé Misatu Radio Le Collé par ma chaîne ya Liboso Oyo et qu'on annonce bino liwa ya Mama Boli depuis Maroc. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et si vous avez nous allez kuna, ceux qui ont les soleils à couper sa biso, benga biso, opesa les so na yo. Ceux qui ont biso te, tikela biso, audio les so na yo, toko bete yango, kaka ndengo lingito bete yango. Ceux qui ont lingito na combo, toko tanga combo. Ceux qui po boy, totanga combo te, toko tanga combo te, to fonctionne ka ndengo wana. Voilà. Encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe de la radio Lokoé Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances. D'abord à la famille biologique des mamans
Boli, Maman Bolingo, mais aussi à tous les groupes Salongo, Maman Bomengo, Maman Chérie, Maman Mabele, Maman Nanissusu, Baza et Bele, Bali Pati, Esse, Karine Pala, Boza et Bele à consacrer. Tu sais qu'au moment où nous parlons, Baza vraiment inconsolable. On n'a pas pu joindre tout le monde. On va autre joindre Bango qui va confirmer décès, il y a Maman Boli. Et je vous demande de croire parce que vous avez regardé le coller avant que vous faire la source. Voilà. Vous avez ah ouais, il y a moi ça koufi non, to kenlaki, to ta extrême qui a koufité à sa maman siko, maman nabiso Boli nous a quittés. Allez. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. Bonne soirée. Chap chap. Et tchara.